Gloire au Seigneur. Merci pour la bande konangai banson. Bananyo surtout Yanzambe, bananyo surtout PPDD de partout. Toute tendance confondue. Nzambe akeli bango na image na ye. Les créatures de l'Éternel bino bansuko landa bisona. 5 minutes avec César Ngadi. Akati na site na biso ya Cléboa original. La peste bino surtout mbote bipa ino surtout kozali sans oublier les grands prêtres. César Ngadi nzamba pambolo lisusu nzamba bakiselo mikolo papa. Nzamba ona na yo apesa yo ezali posa na yo. Osena na yo nzamba kokisa. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde, papa, pour nos sites. Au pesa nzambe pour être nzambe à transmettre l'avertissement. À la kisabana na kata mokili. Ndengeni mokili kolekana makamuna ngonyoso. César Ngadi, que le Seigneur vous bénisse na libota no mobimba. Soyez bénis mon fils, que le Seigneur vous bénisse. Nazongi lisusu na mama na bino pona kwa kotalisa bino ndengeni mokili kotambolisa mabala na nzambe. Mais na kosaba bino mwa moke zembo ngai mama na bino. Nzamba teki na kati na kati ya mikakatano na kati ya pasi. Na tango nazokende kotelenga naka zambo la futinga kwanga ya pamba oyo bafutaka mobili ya zoba azanga mosuni ya kolia na yango. La Bible dit mon peuple est détruire par l'ignorance, faute de connaissance et détruit biso. Mais Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. Il y a un temps pour tout et un temps pour toutes choses. Chaque chose a son temps. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Moi, extrême, moi, le maman, la bino na komposa, na yoka moni mosante ko nangai. Ambaji, donc vous avez nanga lobali loba moko. Lobali loba pona nga pona libota nga pona bana nga pona momo inangai. Zambe na sibibi na loboko. Akotelenga na kabutu na moyeba ko tunanga ba wapi nzambe no osimela Bible. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est venu. La attaché puissant, c'est la main à Zambi wabikamwe, Zambi wabikamwe, Zambi wabikamwe, Zambi wabikamwe, Zambi wabikamwe, Zambi wabikamwe. Chimakinda wanye, mwata wanye ambajie, mwata wanye ambajie. Ninye mena penye, maluma tonda yeswe, Zambi wanye ambajie, chukula wani mema, Zambi wanye ambajie. Komanda ambajie, ngenda kukeba yeswe, ngenda kukeba ambajie, papa, Zambi wanye ambajie, papa, Zambi mwipe ambajie, chimakinda ambajie. Shabalawani ambajie
Zambi wa Jean-René. Zambi wa Baba Mukole Amaji. Zambi wa Baba Machuza Amaji. Chukula wanye ambajiye. Shabala wani ambajiye. Zambi wani ambajiye. Chilobu wani ambaji. Makadi bange beja Yesu wanye. Zambi webe ujifenye. Makadi bange beja Shilo wanye. Zambi webe ujifenye. Mulunda wani mema. Dambwa yuda wanye. Zambi wani mema. Chilobu ambajiye. Zambi wambi yasride. Chikula wanye ambajiye. Zambi wago defa wanye. Dambwa yude ambajiye. Mwakana wanye ambajiye. Zambi wanye ambajiye. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Notre rédempteur vivant dans ma caché puissant. Bandeko bangai. Zamba bali baba mpona moyela yo. Ceux qui ont d'abord mpona moyela kokota na il est Seigneur. Notre rédempteur vivant dans ma caché puissant. Il est merveilleux, le roi des rois. Minga kozalite bana na Nzambe. Nakanisi video na biso liboso utaki kolanda moki bakamile koleka na mokili. Tozo continue toujours na thème na biso na site na biso ya Clément original. Comment les diables affectent le monde. Bien-aimé, Nzambe na kati ya liloba na mokanda na Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 9. Alors les diables, il s'est précipité descendu dans le monde avec ses anges pour détruire. Bien-aimé, si les diables descendent dans le monde pour détruire, parce que vous et moi nous existons. Si les diables descendent, parce que vous et moi nous existons. Ceux qui ont zalaki wana te zabola koki kokitate. Tokende na parole na mokanda na justice. Zalobi les voleurs. Il ne vient que pour voler et tuer et détruire. Mais Jésus-Christ est venu pour sauver. Nazali parmi ba oyo Yesu na wakiti na mokili pona kobikisa. Bana Nzambe Zamba kangoli na 99 na mokama na mbujimai. Na décembre, le 27 à 5h, 6h du matin, n'a préparé poison dans l'huile déchassée. Il y a qui s'y a parce que j'étais en train de chercher ma délivrance. Namona ki baba prophète, namona ki baba prêtre, namona ki banani, je n'ai pas la sorcellerie pour l'encontrer qu'on a vous batté. J'étais dans le royauté de la sorcellerie. Si aujourd'hui je vous parle, ce qui se passe dans la sorcellerie, parce que le grand secret de la sorcellerie, c'est la discrétion. C'est que le coco mata banda tumi bala moi finga na basimani, basorcellerie mapota vers visiter pour les kabuta bango soudé. Grand secret la discrétion. Si aujourd'hui je vous parle. Bien-aimé, la sorcellerie, l'organisation de la sorcellerie, parce que j'étais là étant comme reine. Disons comme reine. Parce que secret la sorcellerie, ezali na secret, na famille restreinte, na groupe moment restreint. Parce que secret l'objectif de la sorcellerie, ce n'est pas tout le monde. Il y a des sorciers debout, il y a zoba, il y a Kotunaka des zoba, Kende na droite, Kende na gauche, tu ne connais. Nous sommes dans tout. Les grands secrets aujourd'hui, c'est la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, c'est comme muta pumbera, muta kioloka. Nadama muta kamata mwana ya ye mwana ya ye moti bebe 6 mois azotambola ne mwana kolela tokoyoka mabande kubambola radio na Facebook kamutu na moyi nzamba pambola kwa César somo mwana mi matambele kakati ya Clément original parce que azoyoka makamusomo bien aimé
Bon, donc, maman, j'ai parlé, j'ai dénoncé. Le Seigneur nous a dit que le diable existe. Bien aimé, il a dit le diable existe, je dis devant vous. La vie et la mort, la malédiction et la bénédiction choisie. Bien aimé, Zabolali motomoshika kwa pembeni nayo. Akoyala esengo, akoyala maloba, asolola nayo. Tango konti kati nayo, ayebi yo bien yebi faiblesse no lobi mtoko palala. Donc comment qu'il est pas considéré, ouais pas considéré ça pour ça tekio na moto soin des appuis yo. Banda ko bazo sacrifier bana, bazo sacrifier basi na bango, bazo sacrifier mama na boti na bango likolo ya falanga. Ndana ko bana grand prêtre, akele biso nano. Témoignage ndeko ya Amérique. Ouais, c'est qui mwana na ina kati ni mwana kanga banda ko banga. Kundi mwana kolela na ni mwana kwa koma PDG ya katikala komande. Combien de personnes de l'autre qui ont la Grande-Bretagne, la France, tous ceux qui ont partout dans l'Amérique, dans Tobacco Benga, pour ma sacrifier bana comme bizengi, bana, les logos c'est le mama, na kwaya, bongo no c'est la kishekula. Maman a dit la petite la sacrifier bana des beaux garçons, mais aujourd'hui Dieu merci. Quand même, la dernière fois, pour le banango, parce que les pas de moi, pas de côté, beaucoup et tout. Zamba pas cette mission de la salle alliance kalanga je te fais grâce la salle alliance kende na moki ena balangele bakangami ena balangele basofufa kende bazakata ignorance kende kofungola minyolo bana kata prison bana kata chaîne rien ne voit on va la kata poto abandonner kota osebe na mboka na binokuna na kati na mboka famille na ndako famille on va la kata poto abandonner kazuka basitindela yo kamera batela la keke sivera bomo inayo yo kanisha kina ibala nzoka pasati kala no bamalisa yo kala oya ibala mo ikaka vertu na mo tokateme na buto kobota bana nzambe bokoloka bakotela biso video tutu bonda boyo kabanda bongo ndenge nini bakambo bakata moki mais na kotela le mwa moki recommandation na ngao lelo 23 ans je suis en train de dénoncer les diables nuit et jour une femme que le diable a utilisé pendant 19 ans. Le Bokaka, Mami Watatatiwa, le Bokaka, sorcière et tout ça. Mais Bengo, you dit que sorcellerie est conscient des hommes qu'on fait faciliter, sorcellerie non sont pas qu'il pour le Butu. Et est-ce que vous allez détruire le maman? Vous allez détruire papa? Est-ce que vous faciliter Zabolo? On facilite les tâches, on fait les portes. Il y a détruit bien, là où qui a détruit. Qui m'a vendu? Jamais. Je fais pas la publicité de Satan ni les diables. Je suis en train de dénoncer les mensonges du diable et son échec. Les pressionnistes mensongères. Aujourd'hui, beaucoup de enfants de Dieu ont peur du diable et la sorcellerie. À la rencontre du Christ. Vous recevez Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous n'êtes plus n'importe qui. Vous n'avez plus besoin d'avoir peur de Satan, de diable. Non, tu as Jésus. Tu as Jésus. Comment tu peux trembler devant le diable? Comment tu peux trembler devant les sorciers? Dans un temps, il y a le mot moqué. Ma mission que le Seigneur m'a donnée, le fait de route, c'est dans le livre d'Ésaïe 49, verset 6 à 8. Écoutons la parole avec moi. Moi, Éternel, je t'ai appelé pour les salis. Il m'a appelé pour les salis. Et je te prendrai par la main. Je t'appellerai et je t'appellerai pour prêter alliance avec le peuple. Pour traiter alliance avec le peuple. Voilà,
qu'on traiter alliance avec le peuple. Le peuple, c'est vous. Vous êtes là. Vous m'entendez? Mais regardez pas, regardez la bouche de Dieu. La bouche de l'Éternel a prophétisé, ce n'est pas moi. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même en personne. Alors, pour être la lumière des nations, traiter alliance avec le peuple, être la lumière des nations. Ça, ce n'est pas moi qui parle, c'est la parole de Dieu. C'est la bouche autorisée de l'Éternel qui parle. Bien aimé, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir les prisons, les captifs, et de l'air cachot, ceux qui habitent dans les ténèbres. C'est très bien ça. La recommandation que l'Éternel m'a donnée, c'est ça. Alors oui, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir les prisons, les captifs, et de l'air cachot. Ceux qui habitent dans les ténèbres, ceux qui habitent dans les ténèbres. Maintenant, yoyoka, position à Yémen. Oh, il y a cette mission, jusqu'aujourd'hui, il y a 23 ans que je suis en train de dénoncer. Je ne fais pas la publicité de Satan. Je suis en train de dénoncer son mensonge, son échec. Les prévisionnistes mensongères. Il n'a rien. Le voleur, Satan, diable. Écoutez bien aimé. Alors, je suis éternel. C'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à une autre, ni mon honneur aux idoles. Comment les accompagner Yahweh Bokulaka? Alors, comment Nanguba, Ikolona Nyos, Nakopesa Kakembo Nana statuette, Nakopesa Kakembo Nana Lutate. Biso bakala na zebo kamina na mesekebe olobi les grands marabouts sénégalais oko kamina na mesebaba olobi c'est les grands magiciens nigériens et Tumbaye Waya zéro mama Nzambe véritable refuge oyo kokokendo oyo vando simi ataba persécuteur ngengeni atomeme na sala biso ovandika na yo kangena makolo olobi yesu na zaloka kabili dabandara na kokufaka na yo kosifande bamula na yo tikabase ka olobi na mebe ka olobi mais un jour viendra tu témoigneras la gloire de Dieu ce que c'est que l'Égypte passe. Ezapasa na weza soni biso ba auto se comprendre les Égyptiens na Nzambe na zozo ka mukeka na Esaïe 30 na tangela bilo bandeko ba mona verset 1er Esaïe 30 à partir du verset 1er. S'il vous plaît, na zozo tangela na mukana na Esaïe 30 verset 1er nakuta meme na 3 bolanda boyoka bato bazotalela bikeko bato bazotalela banganga bamagicien ake se confie epai bamarabu alobi kuna ndesi boyoka na babina verset 1er alobi boy alobi malheur dit Éternel aux enfants rebelles hier j'étais vraiment une rebelle alobi qui prennent des résolutions sans moi, sans Dieu. Et qui font des alliances sans ma volonté, qui font des alliances sans la volonté de Dieu. Alors, pour accumuler péché sur péché, accumuler péché sur péché, qui descendront en Égypte sans mais consulter. On quitte l'Égypte pas la bikeko. Ya ba marabuda ba fetiche na magicien sans que on consulte Nzambo ya salaki bato wana. Wa salaki banjete. Wa salaki matisa salaki kasa. Bande ba yoyoka. Alors pour se réfugier sous la protection des pharaons. Ok, conséquence sur bakala oyo bande baba bolingo deuxième république ok de tibiti mabe ok de ende mabe ok de Nigeria mabe bande ok de Benin mabe alors bibo ke conséquence n'Égypte pas la pharaon kasiboyo bien aimé et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte
La protection des pharaons sera pour vous une honte. Et l'abri sous l'ombre de l'Égypte, une ignomité. Voilà. Solide. Minga kozalite grand prêtre na sengi na okuna Régina biso emekana kotela biso na kaka 30 minutes 20 minutes 40 minutes takolizela bongo bato oyo basimami puisque ministère na batinga boyo kibino moko ouvrir les yeux des aveugles faire sortir les enfants de l'Éternel dans le prison. Meilleure délivrance, c'est la repentance. Bien aimé, la repentance. Jésus revient bientôt. Répentez-vous. Ministère secret oui, l'homme ne devait te poser la main dans le nom tout-puissant de Jésus. Satan, démon, allez libérer ce corps. Quel Satan, quel démon. Je suis sorcière. Est-ce que l'imposition de me fait quelque chose? Dieu a donné à ce serviteur. Bien aimé, cette recommandation. Il a dit, vous poserez les mains aux maladies seront guéris. Vous chasserez les démons à mon nom. Quels ces démons-là qu'on va chasser? L'impudicité, l'imposition de mes péchés, chasser l'impudicité. Bien aimé, la sorcellerie, l'imposition de mes mains, c'est à toi d'ouvrir le cœur. Pour ça, na permet na papa na yepa na musana nzambe. Na yepa na yo évêque Musengo. Na yepa papa na bondoki na kala makambo na sala kala papa. Tala na bokomona na kolesa mobali na ngafi. Ça fait 4 ans na sala na mafi. Wana za sorcellerie, tout comme makambo le kate ba na kata bikamwa. Bana nzambe, boyo kate moyage na ngambe. Bokota na bikamwa. Na Facebook bikaba boyo kamukini ba baba nzamba pambola. Grand président abandonne la vidéo. Boyo kamakambo de ko sala na kata mukili. Jésus revient bientôt. Banda baba bongo, soki muto fungoli motemate. Paul Mbisa. Soki fungoli motemate. Paul Mbisa soto. To le la le to le la ka le nzambe. Si, faites le locayo. Aujourd'hui, c'est comme famille de l'Europe. Mais Jésus, au cours de Jésus, blessé soudé, mais donc il y a qu'on condamne. Donc des années, il y a qu'on condamne. Il y a comme ton camarade qui camara mon bonheur à Kanyama dans autres. On y a ticate ma camara dans un bon ticate. Toujours le caca de sa femme pour la baningana. Ma faute, témoignage sur la baningana. Il faut que ça ne soit bébé, c'est la mobile. Il faut que ça ne soit bébé, c'est la boutique. Il faut que ça ne soit bébé, il faut que ça ne soit bébé, les diables peut affecter le monde, mais Jésus-Christ est venu pour sauver. Totokele malobakuna na rezi, c'est la mission du Nino à Tolanda, Zamba Pambola, yo grand président Dadi, Zamba Pambola, Cléboa original. Que le Seigneur vous bénisse Tolanda. Merci. Jésus-Christ est Seigneur. Oui, allô? Bonjour, maman. Allô? Bonjour, maman. Loba moi vakasi, maman. Bonjour, maman. Bonjour. Oui, maman, toujours au caillou. Papa a 60 ans. Mais la partie à Kinshasa,
Donc papa alinga azaki na 25 ans. Papa tango alinga ba parents nanga ba sepela kite ba boyaki ba monaki papa na liki mukolo mingi nga na mwana mukie ba boyaki pe papa tango moniki bazo boya ye akimi singa zolinga ndaku na ipeni. Tango zolinga ndaku na ipeni tovandi mwasi na ye liboso bazalaki na Belgique isika yo zawana. Ngape na yako chaye kama kelele kingape na ovanda wate eka monte malinga makasi ayeko nzima mimi ngape na Belgique kama mimi na Belgique tovandi tema laki na mbongo ebele tovandi parce qu'on a komi ko coincé atika kama mwasi na wana liboso ya lebi yo taila yo mona kaka mbongo po ye tika ka fanda po ye ala bana kaka bana abotenga na kimukolo tika ka fanda na bando kende kuna te bando la kuna te yo taila kaka ngai na bando za kana yo kape na nzimi kama na yeko mona ndenge wana ki azolinga mwata makati pona bana yeko benga camarade na ngamoko eko bien camarade na futeli tike camarade na ngai camarade na ngai na ABC camarade na ngai bizana kimia nazo mimona bene esika oyo papa moko atelenga pe makamba libala na nga ngape na nzimi toyoko ke na ye na bene to komi na bene to kutena papa na nganga papa na lobi ke olingi ina sela mbana na onini nga lobi na lingi mbana ngai lokwa mobali lingi mingi ya lingi pona bana lingi bana wana ba kufaya bina ngabi te abi kasi wene ba photo na bango te ngai te na za ba photo te moye pe simba ezate pona ba photo na bango te ta una moni ke moye simba ate tozongi camarade na ye ko bisanga ke o evite ke mbana ko mina zemi ya misatu labi c'est vrai na lande tina ko mona e pena zemi pe ya 5 mois e ko chamo bali makeba le bio donc ba kuna tika ya fanda yo taila ka mbongo ubala ko mofinga ngata ila ka mbongo komi ko finga ko mo ba mamwe bele na ko mo ndenge wana nyesi ya mobile na ngai ko ya ta nyesa mobile na ngai ko ya ke va pambanda na ngawana na sali tu utiliser nyesi wana azolinga photo ya mbanda na ngai azolinga pena photo ya bana na photo ya mbanda na ngai azolinga waza na zemi toyoko na yeko benga camarade na ngai toyoko kini na bene panganga wana tokompanga na nganga na bo sali bien loko ina ba photo nyoso boy osali malamu loko ye nango sali bien pesa $2000 okina ba photo nani na futi na futi na tikele ba photo ça ba makambu na ye quelques jours après bana ba komi kizengi moi bana ngata maboti mwana kizengi bado ba kizengi pe ba mwana wa kizengi batanga ba soywa ba komi kizengi mais maman pardon moi si makasi pasi ayeko zonga kishasa azongi Kishasa lokwa azani mapangu kuna Kishasa azongi afanya limete bana ka kizengi na yeko tika na ngamoko na olo bano mama tozano nazaka na Belgique awa mama na ebisio pasi nazana mobali te lelo na kokisi 40 ans na boti te mobali pete mbana na yeko verifia zaka na Kishasa kuna limete ateki mapangu niso tkelika na moko avanya limete kana bana ne ya kizengi wana oyo ya misa tona kuta kwea na malade ya ndeke ya mama na ebite na ko tika la boete baninga bazo tubela ngala kanga kali kama motema vie nga pezo changer te na moni moete na ona bite ninga moko peka anda ko tsaki ngai na bikanga bite lelo pe amkona ngai fukaka na fonga motema na ngana tubela mama yango na mama na ngai mama lelo 40 mama mwana te libala pete mobali pete 40 na yeko mona ka kete vila ngato ke komi boeta mse funa mabeo ngamona sali ta na raisonner bana batikali bizengi mama ti bizengi batanga soyi mama na ngai
Mama. Ozo kangate. Etumba e. Ako kangate bandeko. Allô? Allô? Oyo kinga? Ozo yo kanga? Oyo kinga? Allô? 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 Mama, Ozana Batu? Allô? C'est pas possible. Aïe, 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 aïe. N'a pour faciliter tâche. N'a tout ser na biso mituna pour faciliter tâche puisque na yoka qui est pena malamu te. Ya yoki na tebo e katani. Mama Srid, oyoka qui est moi muke. Allô maman, nga na radio ezo yokana te. Mettons na tie Facebook na iPad. Na yoki kaka mwanda mbundenge abakendaki na Benin. Et pas nganga kuna photo. Ba photo abana ya mamango. Na photo ya imu mamango pazaki na zemi. Kome mamemi atinde soki nyesi nenda zole ba photo wana. Kome mamemi bana nyoso makumba bizengi babitanga basoyi bamsuna ba maladi ya ndeke. Et puis ce qui est grave, ma sœur sokozo yokanga ozo na audace nyoso. Bana makumba bizengi babize eske bana wala yomo wala kina mango mobali wala mama tata ya paka bongo pe yolandi epona falanga etumba Yesu alobi tata mwa ki mokolo mama na yoki bien tena oloba biloba loba alobi nini mama Stride Mama asa katani ye mamoyo alobi nini mobali yango azaki ya age nini il y a 60 ans. Pourquoi 60 ans? Il y a le bibi comme ballon d'accord à quoi 40 ans n'engena yoki ewa. Il moi signe de 40 ans. Maman soko moko yokabi zonga e. Oui, allô? Bonjour. Maman na bengi ona pona tu. Moto na se na moi oyo na moni esimbi te na makambo nga na sali ebele na se na moi yango lelo nzambe atushe mutema na ngai na bengi pona tubela ngai na kota libala mama bandela susu molime alaki na se s'il vous plaît mama bandelo lobi na bengi pona tubela pona makambo ebele oyo na se na moi oyo nzambe asepeli nango te netamboli na ngai yango na bengi lelo pona tubela na makambo oyo na sali ebele mais moni baninga pe bazotubela mingi epa na yo yango na bengi abana kota libala mama pardon nzambe akobomanga pardon mama bazotubela pa nzambe abikamwa mama ngai te mama na otubela pa nzambe abikamwa po abana kota libala nazalaka na mwana botaka ye quelque part naye kokota libala nakotaka tellement mama langa pesa nga bakisi alobi ndenge ozokende libala kofanda boye te ifo sala ndenge baninga basalaka na bana kotiela mibali nanga kisi nazolesaka ye kisi na biloko ya kolia mai ya kosokola seke vi nanga mobimba ya libala ezaka kisi na kisi aye moma done mobali nanga eloko na ye eye kokufa biso na ye tobota pe te ka mwana nanga na utaka na eloko na ye kokufa te un certain moment eloka mobali nanga eye kokoma keteleketeke be wana nde code loba nde wana repete mama eye kokoma nini aye moma donné eloka mobali nanga eye kokufa ezosala lisusu te eye kokoma tembeleketeke be eye kokoma tembeleketeke te après wana namoni ke eloko ne ekufi azesu na tile epa na ngai te naye kobima libanda na lingi nanga mobali mosusu
ya amoni kila ndiki mobali mususu tellement limanga makasi ezaka na bolingo nanga makasi akotaka susi akomi kobela bande koneke baela balandinga na ndako baye kobondelanga na mona deje komi trotal na boyi mobali nanga azela buti aye kokufa ya mobali akufi atika na mobali bakomi nanga kozingalinga libanda mwana nanga pe wana aye kozwa libala na Bruxelles mobali nake naye kuna nape nakomi kotinda mwana nanga kisi nakomi kosaleka vi ya kisi kaka vi ya kisi ti mobali ka même problème oyo ekomela kaka ekokomela pe mwana nanga kuna na Bruxelles mobali naye babota te eloko moko te soki eloko ya mobali ya mwana nanga pe ekokufa ekomi sekeleke te eloko na ye ekokufa yango namoni ke atuka ezosimba te namoni asali mabe mingi yango na ye esala nzembo ya bikawa mpona tubela mama nasali mabe mingi na te na moi oyo bomoi na ngai namoni ezosimba lisusu te mama nzambe na bikamwa aleka na kolimbisa ngai na mabe oyo ngai nasali na te na moi oyo nzambe ya bikamwa mama naza mwasi nasali mabe mingi mama sikoyo ndenge tokoloba boye mwana mpe na libala azwi mwana te mpe ntoloba donc abotaki avant mobali leloko ekoma tebeleketeke be ye abotaki abota te mama ndenge naza na koko te mwana nga abota te asali mbula boni na libala na mobali mama allo mama. Oh yes. Oui, allô? nasali na ngai ke antuka nazangeli nzambe na ngai makasi lisumu na ngai nayebi te soki nzambe ayoki anga na place nini yango nazengi mwana asali mbula boni na libala sa kobota mama mwana na ngai asali 11 na libala 11 loba nao mama mwana nga asali 11 na libala mobali abala ye azalaka na 26 ans lelo asali 11 na libala kobota eza te eloko ya mobali ne pe ekufi ekomi sekeleke te mwaye eza te mama na nga nayebi te nzambe bikamwa soki akoloba nini mpo na nga batata mokoyoka batata nanga mokoyoka okendeki kobala mwasi nini na libota nini mamo azwi ngolua lelo azokangola mane ya ekotubela bamama ye batata ye mama nanga okoyoka soki mama no apesaki yo biloko tiela mobali c'est le moment toza na kokende bandeko babolingo toza na février ezaka ya barepentance ya barepentance février ya barepentance mikolo eza nano ebele tala mama na biso afungoli motema mama na biso ndenge aloba na ndenge boye esili mama mwana aza na age mwana no aza na mbula boni mama lelo mwana koza na mbula boni mwana nga sikoyo aza na 37 ans azolanda 38 ans bandeko bokoyoka nzambe akosala nzambe akosala bamama nanga bofungola miso bakongo balobi zibula meso mwene bokoyoka mama ye akimi bango balobi femme ne pleurez plus pour moi, pleurez pour vous et pour vos enfants bamama nanga oboyambi yesu kristo moni importance akozala na jésus est-ce que ndenge ezali wana mama yo kokamata mwana na yo okende otinda ye na makambo oyo tokoyoka oyo bato bayebaka ya bamama kala ngai oyo tokoyoka na kati na bikamwa eza somwa yoka bandeko babolingo oyo ye mobali sikoyo mama nanga ntango tata na biso akomi tebeleke teke be okimi ye ntango yoke ozwaki mpe libala oza na mobali sikoyo ndenge oza wana naza na mobali te mobali nakendaka kolinga nsima wana tayaka kokima nga aboyanga nde naza bo te vi nanga mpe eza nango bien te pasi na pasi mama nanga merci mama komi tungisa te yesu aza na bomo surtout yo mpenza mama zwa mai ya likola ngomba nous allons prier ofungoli mama nanga nzambe asunga mwana wana epai azalika ndenge oye likola ngomba zwa milangi ya mai mibale ata aza mosika okomelela ye mai wana lelo oya kotémoigne olobi mwana azwi zemi bana na nzambe c'est comme ça toza na posa moto moko ya suka parce que ngongi ekoki bazwa kokamatanga sikoyo tookende olala mabondeli milulu ya lilobi ya bandeko
bazala milula bongolo bi metozo la na mabondeli ba recommander ngape ba honorer nga mama yaka otambusa mabondeli to kobanda ngo bande ko ba bolingo kala mingi te donc na selebise ki bango na kokoma na mo retard yango wana mutu moko sokozali ndeko moko sokozali s'il te plaît Saint-Esprit alobi moko azali bande ko ba bolingo yako tika moto te Wako tika motote lelo zali mokolo na bana bikamu ba mama en Amérique ba mama nanga na Chine ba mama boza partout ba mama bikamu na Canada partout bozali la Grande-Bretagne ba mama nanga de partout siko bozo sala bien konga pe na linga boy na lingi lisusu te puisque comme compliqué bande mingi ba ko teatola ale baningo bazala bola mboka na bakomo bega ngona ngai mongongo na yo ezalaki bo koloba mboko zali te Jésus-Christ est Seigneur. Bana nzambe sans moi. Nga mama na bino na kolo bana nzamba pesa nga makasi na lela kali susute. Be émotion wana esala nga lisusu elo côté. Nzamba za na posa na yo. Nzamba na posa na yo. Merci. Merci Seigneur. Oui, to pesi o maloba papa soki mama to pesi o maloba. Mbote mama Gracia. Mbote mama na ngai nzamba pambolo mama to pesi o maloba. Mama na yepa nzambe ya bikamwa po na yoki muninga na ngai azotémoigne nzambe ya bikamwa sameli ya mingi pa na ye mwana ngai ya 12 ans akoma papa na bango akoma kobima na ye nga nazali koyeba te ntango papa na bango akomi kobima na ye nga na oyeba te ti ali mwana na ya kobima boye mwana fe na biso ya basi ezimbi mama nga natuni mwana kese na biso ya basi mama mwana mbula boni 12 ans mama 12 ans mwana 12 ans c'est à basi ezimbi nga natuni mwana c'est à basi ezimbi bepasi ozomela belikamini mwana boni koloba mwana lobi kaka nini motema boni koloba ti papa na ye kozwa ye ake kotambola na ye ake kotambola te lokwa mwana boye azobeya nake kotambola na ye boye ake kotambola na ye aye kozonga ye moko mwana nomemaki na libala to mwana ya tata wana mwana ya papa wana mama mwana ya papa wana aye kokende na ye ake kotambola na ye aye kozonga maboko yango wati mwana ote mwana na tike na nipa batantine na ye tokokende kozwa ye après 4 jours mwana ye koya na ndako na 4 jours wana mwana azolela pasi mwana alobi mama natuni mwana siko pasi oyo ozolela likambo nini mwana ngai se na biso basi ezimbi makasi boye likambo nini mwana alobi mama amwana akangi motema akokoloba te mwana ye kobo mama moyela akangelo motema eza te tala ntango papa asomela ko masango melaka tango papa somela ko masango melaka azwaka ngai na butu mama likambo esangi nka pasi lokwa papa ingi kotika likambo yango te yango lelo na ye koyebisa o mama yo komelaka so masanga wana te sala lokolo meli nzoka ndio meli te tango koya na butu na ganga to na sala ni mama soki aye ote na yebisi mama koganga te soki kaka bini ngai na koya maleme na koya ko mona likambo mama ikomi tango yango papa na so masanga tumeli petika na meli te mwa muke papa na tolali aye kobima akikota na chambre ya mwana lalaki kokota koti na chambre ya mwana lalaki après 10 minutes nga pe na landi tango na landi porte ya kokanga bandi kokuta porte makasi landi bongo okutaki asa koti ete yo zilaki 10 minutes mama 10 minutes moto kosana pe likambo esili mama ata 10 minutes ata 10 minutes mama ekokaki te po minutes mokende na landi sima azena kuta porte ya chambre akangi na bandi kobeta porte papa oyo ayi kufungula porte mama na kuti papa oyo limbisa ngai mama buye mwana lobi pa mama asala anga buye mikolo nyonso mwayena lobi eza te ndenge omelaka masanga mikolo yesu omoni kwiti bamama ekwitere bokokamaka basala bino bamama oyo tata sayebi ozaka moto akopo boteli ye mwana tata mova ngotubela olobanga mama na ko benga mwana nga la liyanga mobeso okoyoka
bande ko ba bolingo omeli ta musu atele mwa poussière yo wana komo roufre bo akotele mwana sasi mwana mama na zomiselo maloba OK ba mama mo saka kabwe na mibali wana ayebelo mwana ko ya gentil tomela mwa kombo mama bana salati couper asalati couper tango yo lali kula bande ko vima mama siko mama ali aye kosenga nga bolimbisi nasali kwa na limbisi ye naye kotuna bana mbali moko kaka na Bruxelles awa ntango natuni baye kolakisa nga bayebisi nga ke batekaka mbuma moko mbuma ngo ebomaka bato apres 2 ans mama naye kokende na zwi mbuma wana ntango na zwi mbuma wana naye kotiela papa oyo ntango natieli papa oyo namoni papa oyo abandi maladi mama naye kokende Allemagne nde omoni nga awa naki Allemagne koloba mpe oza te mama pardon koloba mboka yo oza te lobaka témoignage mama mama ntango naye kozwa mbuma wana mama natieli abandi maladi namoni ka mwaye te naye kokima naye kozonga na ngai Kishasa ta on a zone Kishasa na mwana te kozonga toyo na ebisi mama nanga na bombeli mama nanga te na ebisi vérité mama nanga regretter abi pona nini osala ki likambo ngaki kotika nzambe nae akorriger yo sali bwe pona nini mama ti kuna souffrance o azobela azosabwe papa aye kokufa mama tango to ye Kishasa mwana pe aye kokima ndako mwana ko bikolala na baninga na ebana oyo ya basi lokola ye bakomi sala makamka na baninga ne abasi mama nde naza awa pasi na Kishasa mama na ebite yango na lokaki muninga témoigner na nzamba bikamwa yango wana na eko témoigner nzamba bikamwa limbisa nga na oyo nyonso esina salaki mama na sali mabe na simbi makila moto na maboko mama liboso ya nzamba bikamwa na epo na nzamba bikamwa salelanga asalela yo alimbisa yo boko yo mwana mabebisi yo mwana komi lesbienne boki bande ko babolingo me mama mama yo ndeko pakatana mwana no kimi otiki na bongo ko simba makila alimbisa yo tokoloba ni po atana lobina lobela akosekwa te bongo yoka bande ko bondo kyo elekyo yo ya bondo kinini kaka oya ba mama kalanga apumbwe omona nga siko oyo mama ya sali ya momi moto mbula mibale ako souffrir ako pola malembe kwa mbuma ola kisanga mbuma bako bemba ye bako la kise mbuma ya mbula mibale asali mangungu teo alobila mobile na bi merci na limbisi yo tata ali bande ko to sukia mama nanga kata mama kozwana lumaite mama muti ko bimasiko kozwana lumaite ona na likamwana otali sopo na lobi kwa mwana po tata salaki na mwana wana inceste fona la kiswelo ko dini yo ko sala bongo ndesima nango osimba mai lelo alaki prière ya mai me mama pardon yo ko simba mai te kolela kama wana nzambe bana nzambe o ndeko bande ko nanga bolimbisa nga ndeko mo baza ko s'excuser pardon toto samoli mona nzambe puisque nazo kende Jésus-Christ est Seigneur notre rédempteur est vivant namoni numéro le suki na 49 ndeko nanga na mboka Suisse avec tous les respects Tokati, merci de comprendre. Pour nazo bima nazo kende quelque part na prière.